Mbote mbote na biso bandeko mbote apesi bino bambote belé nazopesa kaka bambote belé bambote na bino mbote na yo mbote na ye mbote na bino mbote bambote ebele ndenge ezalaka kaka. Beaucoup de salutations à vous, chers amis, chers compatriotes. Mbotenanga, très exceptionnel. Na Akubia, Tembele, mannequin Nzambe. Balobi Akubia, Tembele, mannequin Nkolo. Jier Molisho Moninga Pitudi Amsango. Venanga Yula Mwanda Modogo Sam, oncle Blanchard Betu. Balobi Blaise Ilondo, Blaise Mafutol, Bambote Belé Basalam Bizef, na Madilou Longange, toutes mes condoléances approuvées, parce que voilà, le malheur est partagé, voilà. Kabulanayo Mawa, parce que Zali Sangwa Mawa, vous allez Moninga, un compagnon d'élite, Moningo Tongbonga na ye, pona kolonga na pauvreté, Komera mafuta nzoi pe kolembola miliki. Ça c'est un compagnon d'élite. Madilou Longange. Compassion na yo. On est ensemble toujours. Mbote zo continuer. Mbote na mama Christine Matondo. Adèle Mboyi na pesi mbote. Laetitia Mboyi na pesi mbote. Moulongweza ya sombo Moulongweza ya sombo. Toutes mes félicitations, on est monsieur à lobby. Il y a Kerwin Maïzo. Et vraiment, il y avait de quoi retenir dans cette émission. Vraiment, c'était une belle émission. Et j'ai apprécié vraiment l'émission. Voilà, courage à toi, Kerwin Maïzo, pour l'émission On est à lobby. Voilà ce genre d'émission, Batubayaka. Moi, souvent, les gens me demandent, mais Google, yo, participer à l'émission à Batouté pour l'année. Si j'aurais le temps, un jour, pourquoi pas participer à une émission à Kerwin, il y a Maman Nabiso Zizel Wumba. Le jour où j'aurai le temps, je les appellerai moi-même. Voilà, Tobong Samukolo pour une émission boye. Thème boye. Et c'est pas grave. Donc on est ensemble, tous en a bon chemin. Mbote na baliangando, Lutima, Mokili Mobimba, Bana Tokumbo, Bana Bambose, Victoria, Bagwirings na bino nyonso. Tindeli bino bambote belé, Bagwirings bisiko bozali. Pasteur Joël Konde, Bagwirings na yo bisiko zali, bambote na bino ya trop, bambote na biso nyonso. Bon, voilà. Alors, ces derniers temps, Batu bakomi ko monanga naza très motivé na campagne électorale ya Moïse Katumbi. Oui, je suis sincère, je suis sérieux. Je suis sérieux na marambo na zosala. Soki ezalaki ngambo moko ya mabe, nazana ba proche, nazana ba famille, nazana batu. Balinga ba benganga banga bisanga tika nzela wana. Mais les gens m'encouragent. Ba o misu baza ko sala ngona na ko batama, moi je le fais dans la lumière, na mpolé. Il faut bolongwa na kobanga. Il faut bolongwa na kobanga. Idiofa, carton plein, idiofa tombé. J'ai beaucoup aimé Batindela Kinga reportage. Il y a parcours ya Moïse Katumbi. Kolongwanaye, Kinshasa, Kotambola naye tout au long ya banzela wana oba yakana bateke bazako bomana ya koteli bango na kati kuna. Kenge Kwango, Tina idiofa, Kikwiti idiofa. Carton plein na asiba image wana drone nzambe so na gina nazara ina king. Na memele pe na matosi ba drone ya solo e djwaka elikolo elo mo ebebite na bete pe na ba système ya ba drone ya likolo po matosi ya lia wana basaki defoate na djwaka elikolo pe na nazo kitana ina sebwe nazo kata e angle nazo diviser par deux nazo bimise mobimba. Bon voilà, oyo basali wana pe c'est quand même professionnel na CP na bango tous les caméramens ba oyo bazako couvrir Moïse Katumbi. Vraiment coup de chapeau à vous. Moïse Katumbi, c'est un homme fort. Namoni makambo asali na nzela idiofa. Non, c'est un homme fort. L'homme qu'il faut pour le Congo, c'est celui-là.
nzele zate Chilombo ko tambola te ba soti oyo Moïse Katumbi azosala ba sito azobeta velo nenga azobenda ngompunda non Chilombo azosouffrir d'abord mabolongo ba genou ba pasteur ganaye ba koma ko sala ba prière na ba massage na makolo. Il peut pas se tenir 30 minutes debout comme ça Chilombo. Minimum ou maximum c'est 15 minutes. Après une fois que nous revendons rapide. Mais dans mon biloko Moïse Katumbi a sali bon voilà il a encore la jeunesse en lui hein. Na moni pena ke moto ya gola ta tenir ba soda pa ke na est ake ko bunda contre ba M23. Chers amis, chers compatriotes, nazale loko mo nazo senga pona bino moko, bo sala ngo pona bino moko. C'est pour votre bien. Bon votez Moïse Katumbi. Tout ce qu'on dit sur lui, aza soki italien, aza on s'en fout de tout ça. Jean-Pierre Bemba Lelo a commis donneur de leçons. Jean-Pierre Bemba, il devient donneur de leçons, Jean-Pierre Bemba. Moi, à sa place, je me tais. À sa place, Jean-Pierre Bemba. Moi, je me tais. Même Kolobate, Jean-Pierre Bemba. Vous voulez une petite histoire sur Jean-Pierre Bemba? Vous voulez ça? Tout ça, là, une illustration, on est à Jean-Pierre Bemba. Na pas sur la nano, n'teke moko boya moke. Jean-Pierre Bemba qui s'est dit de père et de mère congolais, c'est un escroc. C'est vraiment un escroc comme tous les autres. Et dis-moi si Chilombo a dit la vérité que sa mère est d'origine angolaise. Chilombo le sait. Et Moïse Katumbi a avoué que son père fut l'un des juifs qui ont fui la Première Guerre mondiale, qui se sont réfugiés en Afrique, particulièrement au Congo. Moïse Katumbi. C'est un mec qui est né au Congo de père juif et de maman congolaise. Tout ce qu'on dit sur Moïse Katumbi est fausse. Et d'ailleurs, la personne qu'on disait qu'il n'est pas le grand frère de Moïse Katumbi, à la personne de Katebe Katoto, a fait quand même une vidéo pour expliciter, pour expliquer, pour démontrer aux Congolais que Moïse Katumbi est son frère, son petit frère. Il a bien dit, le papa de Katebe a épousé la maman de Moïse Katumbi après la mort du papa de Moïse Katumbi. Ce sont des demi-frères. C'est son grand frère et c'est son petit frère. Ils ont grandi dans la même maison et dans la même chambre avec Katebe Katoto. Et d'ailleurs, quand Katebe Katoto parle, vous sentez, on dirait que c'était Moïse Katumbi qui parle. Vrai ou faux? On n'est pas là. Moïse Katumbi, c'est un chairman, c'est un businessman, c'est un richardman, c'est un milliardaire. Il a fait sa fortune dans le business, pas dans la politique. Il est venu dans la politique avec une fortune inégalée. Il n'y avait aucun Congolais de son époque qui avait autant d'argent que lui. Vrai ou faux? Vrai. Moïse Katumbi essaye de nous montrer comment le Congolais, avec un grand pays comme le Congo, de superficie de 2 245 000 km, peuvent vivre à la même manière que les Américains. Les Congolais doivent avoir des ranchs, des grandes plantations de milliers d'hectares, de pisciculture, des ovicultures. Les Congolais doivent être des gens riches parmi tous les gens d'Afrique. Mais voilà comment Chilombo et Kabila nous ont appauvretés. Et on ne comprend plus ce que c'est la vie. Donc on n'a plus la notion de la vie dans notre tête. On croit que la vie c'est demander à Dieu, faire de prières, agenouiller tous les jours, que le ciel s'ouvrira encore, comme à l'époque des mannes des Juifs, pour y quitter la bisototiana monoko. Voilà, on est devenus des fainéants, de paresseux, des ignorants, des gens qui ne savent même plus quoi faire. Parce que côté biso politique moko eza à la fois psychologique, moral et social. Ils ont détruit le biso cerveau, ils ont détruit le biso nzoto, pesa ko bebisa bomoto na biso. Mais voilà l'homme, je ne dirais pas que Dieu l'a envoyé. Il s'est dit lui-même que Azan est un milliardaire. Azan est sunatine logo mongote na mokili, nyonso azanango, akabo la richesse na ye, na ba Congolais à travers le Congo. Moïse Katumbi, te le bienvenu. On l'a dit Chilombo na idiot vraiment que oza mobali,
oze lombe yondo bongi na ngwende wana alobi na bango bata idiofa alobi bo pesa ngai pouvoir na 2024 au kaka na février na kotiela bino ka bamba na nzela tanga olo baka bamba na nzela il parle de l'autoroute Kinshasa Kenge Kwilu idiofa Chikapa Kananga Mbujimai Kamina Kabongo Kolwezi Likasi Tanganyika Lubumbashi nzela ya ngwana mais nzela wana na ebisi bino bato bautaka na train na Port Gentil na côté ya bamende kuna na batetela bisika port ezali et gare ya munene ya unatra ya train ebandi wana train ye ekomi côté ya Mbujimai et devient Mbujimai côté Kananga donc Mbujimai eza ni na nzela ni na train eleki na ngona na sima Kananga eko kubima na Kamina eleki na base militaire ya Kamina après Kamina ebandi kotalisa sikoyo côté ya Kabongo na frontière entre l'Angola et le Congo côté ya Lobito bisika ye Chilombo asalaki abongisaki rai po yaka na ba minere ekotaka ngona ba bateau kuna omoni akenda kotala Jean Lorenzo kuna donc ba biloko moko basala bino ba congolais bokoyi ko imaginer te que une bande de voleurs baki na pouvoir po bayiba mais il est là il garantit la sécurité de Kabila et puis pillage ya ba ressources minières na biso na ba Rwandais toujours ba mine nyonso les aki ya ba Rwandais quel que soit Benganaka ambassadeur et à Rwanda, bah, minuit, les a toujours contrôlés par des Rwandais, par des sociétés rwandaises. Et l'on a ici la tête. Moïse Katumbi a bêté carton à idiofa. Aïe, si bango février, quand on a ban misala ya autorité, tout la bino loka munene n'engezana Los Angeles, n'engezana California, n'engezana Miami, n'engezana Denver. Bora munene pena ya wibando oyena Congo olobi no Congo eza mboka munene Toronto eza na Los Angeles California Miami Denver tela biso yango Moïse Katumbi to mbango so mabele na biso moko tondo so mabele na salaki ba formation ebele depuis na yaki poto na tanga kaka na salaki formation ya culture ya biloko moko na otanga kombote basala ka masanga ya komena alors na lopango na quelque part na sala ba plantation na ngo ebota na zwa yango na sala pe bière moko boye me simbaka te bière ngo bimaka bololo mingi donc culture ya loko wana na Congo eza na mutu moko asala ka ngo te or que plante wana eza originaire ya pays tropical donc ekobota ki toko na bamboka lokola Congo. Alors Moïse Katumbi libéré mboka mayu ye longwa douane ekita po douane so ekiti douane ekiti ekomi pena ope mwa kar na yo mobo ekotoyo 5000 shaba otiango pena na mai 1500 na kini pena kuna na matadi pene bendami na 800 balles omonte ke so ye na otambo na na semble di bo libérant na 4000 balles ba libérant on pozongi na yo ozano pe na somo ya motuka te oyi pe na conteneur misato ba matungulu na ba feuille laurier bilo wana tout ebotaka na Congo bakosa bino ke botaka na poto ba libérer masolo biso ozonga na no Congo 6 mois na beta na no 6 mois na Congo to banani to kosala mboka neza mboka na biso singela ito bénéficier nango tala famille moko wana ya Kabila na ya Chilombo ndenge ba bénéficier na nkita ya Congo biso ba somi ya ekolo Congo to fandika ka loboko na litama tuza kotala boy bango bazomela ba champagne ruinard bazomela ba sky Chivas 25 ans biso to tala bango tozomela soyi et puis bazoba musu ya congolais bazobetela bato yo bazoboma bango nzala maboko Moïse Katumbi azana tina kolia ye moko te bato balobaki mabe mingi pona Moïse Katumbi bakoma banani bakoma ba fan ya Moïse Katumbi parce que on peut pas parler d'une personne qu'on n'a jamais connue pour ça no mona mutu wango oyeba mutu wango nde koyeba eloko ni oyegoloba na mutu wango bango balobaka n'importe quoi oh Moïse Katumbi aza moyibi oh Moïse Katumbi ça à la fin de compte maloba na bango ekanga bango Moïse Katumbi asali carton plein na idiofa
bana idiofa nyonso babimi atuni bango boko voter nga combien de pourcents c'est 100%. Moïse Katumbi tanga battre campagne na Goma plein à craquer. A senga kene na Bukavu asala meeting na place de l'indépendance biska batia monument ya Lumumba. Gouverneur ya Bukavu aboyi meeting ya Moïse Katumbi na Bukavu. Donc na Sud Kivu Moïse Katumbi a comité. Tale loko yo bazosala e. Taba makambo ya bondoki yo bazosala. Si Tshilombo était populaire plus que Moïse Katumbi. Si Tshilombo était un homme bien azana bilan moko vraiment ya kitoko. Asali makambo minene na Congo. Tala nzela ya idiofa okolela mai na misu. Nzele sengela ki basala 3 heures du temps. Basali 15 heures du temps. Aboyi kopesa ye ba policier ba accompagner ye. Moïse Katumbi azuka bandeko ya mboka atie bango lokola ba garde du corps na ya bito tambola. Tanga komi wana boye chef d'état-major oyo ezali na idiofa ba bi me biloko boye ezalaka te yaza président. C'est un candidat président à représenter l'État congolais. On devrait quand même lui sécuriser. Allez, batindi siko ba mapinga ba ya la sécurité. Il y a Moïse Katumbi. Chers amis, chers compatriotes, comme je vous ai dit la fois passée, l'homme qu'il faut pour le développement du Congo s'appelle Moïse Katumbi Tshapa. Nous avons un choix devant nous. Nous devons faire un choix judicieux. Tokota na émotion, tokota na sentiment, tokota na makambo zanga tina te. To bima na babiloko wana ya émotion, ya ba tribalisme, ya ba subi de sionisme, babiloko moko ezanga tina. Moto toko voter s'appelle Moïse Katumbi Tshapa. Moi je vous ai dit la fois passée dans la carte d'électeur nanga. Ngai dans la carte d'électeur nanga na voter Moïse Katumbi. Na betela kibino lisolo il y a cela une semaine passée, je vous ai dit nabina kota ki na bisiko yo banganga bakota kanaye ba quand même carnet d'adresse ya moko moko. Parce que moi au départ mon candidat c'était Mukwege par sentiment, par vouloir, par comment dirais-je, par suivisme, c'est-à-dire qu'on landa moto na combien lengi na ye. Mais quand j'ai essayé d'ouvrir le carnet d'adresse ya Mukwege, j'ai vu qu'il y a une portion de gens au bazar de l'Union européenne ne bazo soutenir. Il y a la plupart de Belges, le français, tout et tout, qui ne représentent pas vraiment grande chose. Vous comprenez? La carnet d'adresse, il y a Faïlou, c'est déjà fermé. Lobbying américaine, ma Bogoté. Et quand j'ai ouvert le carnet d'adresse de Moïse Katumbi, c'était un truc de ouf. J'ai dit, oh, Moutoyo boy. Donc, il y a déjà un groupe de juifs qui lui propose 460 milliards de dollars. 460 milliards de dollars pour démarrer Nango comme crédit. Bah, juifs, voilà. Ils ont tellement beaucoup d'argent que vous ne pouvez pas imaginer le chiffre. Et vous allez dire que non, Google, bah, chiffre est à l'okuta. Mais non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent des chiffres. Tant oiseau le banabana idiot, que ceux qui vont pressinga bokonzi. Na février, ça dit, il parle de l'autoroute à la manière américaine. Il y a 8 bandes. Banzela mike koti na ba village. Po bimisaka ba malala, ba tomate yaka na kine ke na matadi ke na boma. Voilà l'idée ya moto. Et je crois en lui qu'avec ce chairman Moïse Katumbi, au bout d'une année, tu vois mona makambo to tikala ko mona te depuis l'indépendance. Ni chez Kasavubu, ni Mobutu, ni Kabila, ni Joseph Kabila, ni Tshilombo, Totsikala Komonate. Donc, Mboka na biso, depuis l'indépendance, et Tsikala Kotongamate, Tomonyango na idiofat. Ça dit, ma futa mbilo bapakola rabino na munoko na Kinshasa, eza illusion. Que basa tonga Congo, basali nzela sayo, basali nzela Gambela. Ezali illusion, Kinshasa n'est pas le Congo, les gars. Essayez de quitter Kinshasa au Bandika plateau de Bateke et tu vas comprendre que le pays est encore une forêt. Le pays est encore une forêt dense. Eza mawa mingi. Mbote no bosonjo arre, pesio bambote biskozali.
Tout ça la choix cette fois-ci, bandeko. Tout le monde a mis biwana. Basoke no bomba mbongo na Qatar, na Dubai. Bakomi ko kimisa ba mal na ba mal ya mbongo. Ndenga to bandaki campagne. Et entourage na ye, bakomi ko beta masolo. Ngana na moto moko boazali cousin ya mwasi ya conseiller ya président. Li solo ye na ndako ye pa ya cousin to kuteni na ye bisinga biyaya. Na ye biso pena na minute ba mbongo ezobima na Congo ezokende Qatar na Dubai, tu peux pas imaginer. Ngabi on aloba déjà likambo ngo ke akende exil na ye kuna. Nga esi na yebisa bino nga Google ke Chilombo exil na yeza na Arabie Saoudite soit na Qatar. Nga imu na yebisa bino. Na yebi pona nini? Oyebi ke chaque année akendaka kuna za na villa ya munene. Villa ya concession ya plus de 14 millions oya somba. Aboya ko somba na ba pays européens parce que go reversé il y a plein de Congolais. Côté ya somba ba Congolais bazalaka te. Eza une grande partie à Medina, la ville ancienne. Biska bandako eza plus cher ya somba kuna 14 millions. Ayebi ye azamona libanda, il est habitué de vivre ailleurs. Kovana King ezaka pour les intérêts, mais c'est un mec d'ailleurs. D'ailleurs Banda Zubo Konzi a sali plus de 4 ans et quelques voyages. 8h, 9h, 10h en l'air. Ce que Bobeti va calculer, donc il a fait seulement 2 ans et demi dans le Congo, 2 ans et demi dans Mapata, dans Libanda. Donc ce mec qui n'a jamais mis ses pieds au Congo, Congo, c'est un voleur, il y a un monaki, ma proche collaborateur, ce sont des voleurs. Et d'ailleurs, na kati na bango mingi basala ba boloko likola moyibi. Y compris mon cousin na casier judiciaire na Belgique. Vous comprenez? Donc, c'est un mec, banane nyonso sont des Belges, banane nyonso baza ba Belge. Ayebi ke soge yindi ateka, mwana. Baza na besoin de visa te. Ba koti mbala moga na ba jet ba pumbwe ba kei. Tala bisika salinda kunaye. Juste na fleuve atie ba hors bord ba 5 minutes na se eza na ngambo ya Congo Brazzaville na Mbamo Palace. Ayebi soge yindi ka démarrer. Quand tchatchezo protéger kotoyo ania mutu akene na Congo Brazzaville s'assoit pesi. Boyebi banda zu pouvoir à Congo Brazzaville combien de fois? Il faut vous contacter. C'est le seul pays où chaque année akena kuna. Chaque année, à Congo Brazzaville 2 fois. Oui, pour nani, azako tissé ba lien ndengeni ya kokima ndengeni ya kosala boy. Côté ba milice o ya mekai ko sala ya IDPS ba outil formation en Égypte ba créer des ordres na Kinshasa moni ke ko simbate. Parce que batuana bazana ba famille na bango na Kinshasa. Et ce ne sont pas des gens où baza vraiment trop buzoba. Baza batu moko batimba. Soka tindi bango ba hôtel me la kabuya. Bagote mela Chilombo. Siko côté on a comme ce qu'on a option ba dénigrer siko Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba na zongi na lisorono. Jean-Pierre Bemba, pas Mbemba. Mbemba isa kumba baluba na bayaka na basuku. Mais Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba d'abord histoire na ye ezali flou. Ses origines. Koko na ye Pedro azalaki un mécanicien. Koko na ye ayena bana misato na Congo belge à l'époque. Ayendenge ba belge ba bandeki ko ba portugais ba bandeko ya en Afrique ko débrier. Na mwana babani ko sala mosala ya mécanique. Mwana babani ko sala mosala ya mécanique. Mwana na ye baza ko benga ye Pedro fils. Oyo lobi ya kokoma na kombo ya Bemba Saolona. Baza ko benga ye Pedro fils. Azalaki un mécanicien. Alors, baye ko zwa circuit moko ya kitoko ya business moko ya kitoko. Tango papa ya Bemba Saolona kufi monsieur Pedro. Noko ya Mobutu azalaki pe papa ya Mobutu aboko lié na kombo ya Lito. Azalaki na besoin ya société moko ya monene oyo ko bongisela kaiba mituka na ba masuwa. Parce que la plantation ba café na bango zaki na Gemena singela ke bimaka ya Kinshasa Matadi et que Belgique nde ba ko s'associer na monsieur Pedro au nom de Bemba Saolona wa komaki Bemba Saolona ba créer société moko ba bengaka Sibeli société de Lito et Bemba ba bandi ko travailler tango Lito ayeko kufa Mobutu akomi président Lito akufi Mobutu avandisi ba membre ya famille alobi ke bon bandeko
ba plantation na biso ya café oyo papa atikaki to noko atikaki to lingi membre moko ya famille a gérer yango na Bemba. Bato abi Mobutu président biso zibo konzi biso de nova na zamba mutu moko aboyi Mobutu abi bon dans ce cas na kamati ba plantation na ya café na pesi yango na maboko ya Bemba Saolona. C'est Mobutu qui a donné le nom de Bemba Saolona. Saolona pourquoi? Saolona parce qu'ils allaient petit frère. Petit frère il y a Lito. Parce que Lito babota amaka misato. Lito azali mwana ya mibale. Mama yemu azali mwana ya liboso. Saolona mwana ya misato akufaka. Ndesi kona souvenir wana ya kombo wana Mobutu akamati kombo ya Saolona. Oyo azali papa leki na ye apesi yango na Bemba. Bemba pona nini? Bemba ezalaki territoire oyo bisika ba bilanga na bango ezalaki ya café, kombo nango ezalaki territoire ya Bemba. C'est-à-dire le nom de Bemba Saolona bisike Outa, mais son vrai nom c'est monsieur Pedro, c'est un sujet portugais. Vers les années 90, business na bani ko tambola komi acteur économique à monene, il demandait alors la nationalité belge. Po ba akendaka ba mobembo kuna ba biloko na ekotaka aza na ba avantage na ba taxe belge. Vous comprenez? Alors hier monsieur Pedro Bemba Saolona ayeko bota bane belé, entre autres ayeko bota mwana moko mutu mwendo. Ce monsieur c'est un blanc. Ce monsieur n'a jamais été un noir ni métis. C'est un blanc. Mais ayeko bota mwana moko ya mwendo na bana nyonso. Ayeko bota mwana moko ya mwendo. Orge mwana wana ya bota ezali cadeau yo Mobutu asala ye. Cet enfant n'a jamais été l'enfant de Bemba Saolona. Non. Jean-Pierre Bemba zali mwana ya Bemba Saolona te. C'est l'enfant de Mobutu adopté par Bemba Saolona. Parce que Mobutu considérait Bemba Saolona comme l'un des membres de sa famille. Et d'ailleurs, Bemba Kota qui n'a ordre de léopard pour vous signifier qu'il est de la famille Mobutu. C'est pas pour rien que Jean-Pierre Bemba Saolona comme ministre économique. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Bemba Saolona comme acteur monnaie économique. C'est Mobutu qui l'a façonné. C'est Mobutu qui l'a rendu ainsi. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été le fils biologique. Il y a Bemba Saolona. Et pour en faire, et vous allez maintenant comprendre pourquoi Jean-Pierre Bemba Tanga Bimina Boloko, il réunissa toute sa famille. Bande kona nyonso bengi bango bavanda. Alobi à partir de l'eau, domaine nyonso ya café et zongi na maboko nanga. C'est pour mon père, c'est à moi, c'est pas à vous. Oh, mais vous avez famille moko, bande kona yo. Au botoli ba mapango nyonso, botoli ba plantation nyonso. Ah non, vous connaissez pas l'histoire. Vous n'avez jamais été propriétaire de la plantation. Les plantations appartenaient aux Belges. Quand les Belges sont partis, les plantations appartenaient à la famille Mobutu. Et je suis l'un de la famille Mobutu biologique qui est héritier unique de ces plantations et de ces biens, maisons, immobiliers, tout et tout. Ah, donc makambo babanako beta ke Bemba zaka mwana et Jean-Pierre Bemba zaka mwana Bemba Saolona te ezalaka nde ya solo. Bake na tribunal yebisi bango ezali dossier moko complexe. Juridiction moko te ekoka kokata yango. Boke no bokuta na famille, bovanda. Ti lelo nazo yebisa bino famille à Jean-Pierre Bemba. Baloba na gate na ye. Abutola bango nyonso. Avenue de la Gombe. Ndako ya munene ezalaki wana. Avenue Mbujima non, avenue du fleuve na Gombe. Abutola babiloko nyonso. Babiloko nyonso. Ba plantation nansi ye moko sala siège na ye na Gemena. Akoma kokende kuna abutoli bango kor ya Bemba Saolona. Akeko kunda na village wana ya Bemba. Bisika kombo ya Bemba eyaki. Alors la question qui se pose entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui est un faux? Qui est un faux? Qui est un usurpateur d'identité? Moïse Katumbi a avoué que son père était un juif italien, non grec, qui a fui la Première Guerre mondiale pour se réfugier au Congo, au Zaïre, au Congo belge à l'époque.
Alors, na Jean-Pierre Bemba zana identité te, ayebi bisika wuti te, ayebi tata na yete, ayebi mama na yete. Nani akoza la escroc. Nani akoki kofinga moninga na bato mibale. Après cela, Bemba Saolona, tangolito akufi, ayeko longola, kombo ya Sibeli, société de Lito et Bemba, atikango Sibé, société de Bemba. Et puis, il y a un crédit à Mounene, il y a une société juive. Parce que Bobo Sanate, que Bemba Saolona, portugais, mais juif. Portugais, mais juif. Bah, péché, bah, bon, on a créé une société, on a Sibé Zahir. On a soukanango avant départ à Mobutu. Bah, actionnaire, on a bah, Goboto, là, bah, avion, nyonso, avion, monsieur, qui n'a Israël, bah, kangiango, avion, monsieur, na Suisse, bah, kangiango, avion, monsieur, na Égypte, bah, kangiango, bah, teka, bah, biloko, wana, bah, zong sambong, na maboko, bah, actionnaire, wana, et makambo ya Bemba Saolona, et Koufa Boye, et Kindana Maï. Chers amis, chers compatriotes, na mokili, kokanza te ke passé na yo, et kokima yo, te. Passé na yo, eza logo le lili na yo. Biso tanto zokola to na miyibi misato. Moyibi moko azalaki mwa moyibi pene ya makasi mingi te. Baki mineme miyibi bagi misato. Tozalaki na Niarkos Nganchi. Oyo akoma père de la SAP. Yazaki pena moyibi te azalaki ka mwa jeune moko courageux. Mais ba vrai miyibi bazalaki misato. Vrai Frank na Mangai, Bouddha na Wallace. Ce sont tous des intellectuels. Balaki batama yele. Soko moni Bouddha na Wallace. Okondi mateke ba vieux onde ba Bouddha na Wallace. Propre ba pantalon ki toko ba Mercedes ya mindaron. Ba di toujours propre ba vieux wana misato. Vieux Frank kutu mwasi na osala mikata ngai biso to no kolia. Mwasi alata kama puta super. Ti Mobutu akangi bango. Après 6 mois, bah libérer V. Frank. Pour bah négocier la thèse, comme assistant professeur na IPN. Na mawana azui ngolu ya Mobutu. Après, Bouddha na Wallace batindi bango na zoom. Ah, bonne conduite, baba nipe ko tangisa batu na kati ya baboloko bani babiano, bokomi na liberté okeno buka ba koni na zamba boyaka. Orke bango basali plan d'évasion baniamuka. Pas dimanche moka baniamuki bakoti zamba butu po ba ko bima Congo Brazzaville babunga. Bouddha akendaki nzela mabe akoti na libulu ya mpakasa banzube o bachawane koti ya kufiwana. Wallace asali tunkai akimi na Congo Brazzaville akata suki atela akoma pe ko shaina ye avanda na Pointar na azo pe mwa mumi moko alia avanda. Ya on a lobi passé landaka mutu. Ba noko ba kita Brazzaville ba découvrir ba bi noko yo Wallace ba blenda ye mabanga ba baraye. Vi Frank atikala aniamuka. Niarkos akata Brazzaville abenda ba masolo aniamuka ya mikili. Histoire ba voleur nyonso wana. Passé na bango elanda bango. Jean-Pierre Bemba kanza ateke passé na ye. Muto a tout abato na maboka en Équateur. C'est un criminel. Il a vendu le Congolais à l'honneur des Ougandais. Ce n'est pas un donneur de leçons, Jean-Pierre Bemba. Amitala na gitalata avant l'obela. Mabea batumusus. C'est un criminel de guerre. Condamné pendant 10 ans. Tala makolo na enenge boulifaz. Pona kovanda kana kiti. C'est un criminel de guerre. Un zombie. Jean-Pierre Bemba, tout abatone maboka. N'Équateur. Hier, le loi comme donneur de leçons. Azolo bel au nom de qui? Pona mbongo chilomba pesiye. Pona mbongo chilomba pesiye. Il connaît bien les secrets de Chilombo. Et Moïse en connaît beaucoup. Moïse en connaît beaucoup. Beaucoup yoka, ma bombami. Et qu'est-ce que Chilombo a dit? Chilombo a dit, bon, moi je m'intéresse plus de Moïse Katumbi. D'ailleurs, mon jeune frère, Christian, il est aussi plus riche que Moïse Katumbi. Wana mutazolo babongo Chilombo. Donc ça dit, ils ont pillé le Congo dans la dimension moko. Ezanga mutu, ezanga makolo. Ils ont pillé le Congo à ta miette, babouake libinote na monoko. Et puis vous êtes le premier, Yakoko Misaye, Moko Antombolo, Mokishi.
Mais vous êtes malade, il y a un souci dans votre tête. Vous êtes malade, ils vous ont rendu pauvre. A comme si bino ba bola o nanu mokili tikala ko monate. Bato mi bazangi ata dentifrice pamba ko sukula monoko. Deodorant pamba ko tiana sama sasa mba bazana ngote. Lame rasoir a ko longola ta mandefu ezate. Ba komi ko tekela bino dentifrice ya ko tia likolo ya brosse. Pepsoda yango Pepsoda, Pepsoda combien 100 francs telio pena chua. Continue on a le pas ke ni kabini. Batigelio katikati ya lipa na tongo ukofuta na butu soko uti kayo. Ça c'est une survie. Vous ne vivez pas. Vous avez une survie, énergie à soukawana. Vous battez la ngoubo pesa on a Moïse Katumbi. Il va vous redonner le sourire. L'énergie qui vous reste, les gars, gardez ça en vous. Et donnez-en à Moïse Katumbi. Il va vous redonner le sourire. Il va vous redonner le sourire. Une vie meilleure. C'est un homme qui ne viendra pas pour piller le Congo. Il a des milliards. Les gars, il a des milliards. Il est là pour montrer aux gens qu'il était capable de faire quelque chose pour le Congo. Malgré tout, il a droit au Kabulambo, on est battu sauté. Mais avec les sols et le sous-sol du Congo, il peut en faire beaucoup. Alors ça, Babilanga moko nzala nenge ko longwana. Moïse tumita kota kaka malamoko. Ko c'est la de publication d'élection te kota kaka fana na ngwende di. Bande de voleurs famille Bachilombo. Miyibi. Ba miyibi nyonso ya Congo bazingi bango. Boko kima, boko pakata, ingeta. To vote yo massif penza umboka mobimba ekatumbie to puni yo massif penza umboka mobimba okatumbie namoni batu balobio bapesi bino ba 100 € pa Katumbi. Même si Katumbi doit 1 million d'euros, ça ne me suffit pas. Vous comprenez? Même si Katumbi me donne 1 million d'euros et y a ça qui boy, ça ne me suffirait pas. Je n'ai pas besoin d'argent de Moïse Katumbi. Natigala golia 1 euro à Moïse Katumbi te, natigala gozala disciple na yete, natigala gozala pe fan na yete. Vous voyez bien très bien. Mais Nebisibino, à un moment donné, il faut qu'on change à un fusil d'épaule, qu'on ait un angle moussous. Vous comprenez? Il faut qu'on ait un angle moussous. Vous plonger dans l'émotion, dans le rêve, vous avez un réaliste, rationnel. Vous avez un malandangombe. Boyu malanda ngombe azanani moto yo azaka na sima moto po abika soki botali na bangombe bokomona bandeke basigone bayaka kotelema likolo ya ngombe pona koluka nini pona koluka basili o etambulaka na nzoto ya ngombe bango baza kolia po baza très nutritif baza kolia basili eza pe kosala ngombe kitoko po aza na maboko akokwanza nzoto na yete atikaka bangombe bandeke wana batambula na ye elongo po balela ye basili wana ye pa bika bandeke pe babika yango babengaka bandeke wana bamalanda ngombe. Mais les humains aussi baza ndenge wana po a vivre il faut landa mutu na sima. Cherubin okende boye bakati na kufa Cherubin okende azalaki na tout un rapport ya makambo ya achat ya avion ya Chilombo bombardier wana basomba na Canada. Après ils ont créé une espèce de scénario babengisi tata moko azalaki au cadre na Air Zaïre à l'époque de Mobutu. Babimise balobi que non eza société na ye mutalo esaka ba avion a loué Chilombo. Mais biso non toyebi que Chilombo dès le départ il y a 2019 ba avion nyonso ya ba jet baneko loué baneko uta Afrique du Sud et Marseille. Alors, Cherubin Okenda zaki na dossier mobimba ya makambo wana ya avion, makambo ya
ba travaux ya 100 jours biloko tout mafia ki moyibi lelo ba vérité et ba fuite ba niko bima moko moko que ba travaux ya 100 jours ba blokaka na caisse ya l'état plus de 560 millions 560 millions et non 62 millions yo ba présentaka bino na tribunal ya balabala na bazuzi ya balabala. C'était beaucoup de millions. Oyo Batouana, Camerena, Nachilombo Bayibaka de le premier jour pour Bamekana no soupama tembele à pouvoir et à la kanengenini. Alors, Cheribert Okende, Azaragina ba dossier nyonsoana, ils l'ont tué, abattu à bout portant, et Bembenaye ba traîné à mon balabala. Ils ont dit que c'est Moïse Katumbi qui l'a tué. Est-ce que Boyeba qui place na nini Zaragina Katia, ya staff ya Moïse Katumbi? Longtemps trompé, bah Kosibiso Tang Molaï. Tomeka Moïse Katumbi cette fois-ci. Tolong la miyibi wana ya Belgique. Bah fakwa. Miyibi wana ya Belgique, bah baneko traîner na bari ya Belgique, bah zolia bah matungulu. Chilombo a fait une déclaration devant un journaliste que je ne citerai pas le nom. Il a dit que dans sa vie, il a roulé dans de belles voitures, Makambo Belé, Alia Mingi a vécu à Sakana na Babiloko Nyonso Mokili. Mais lui-même a déclaré autrement qu'il ne travaillait pas en Belgique, c'est sa femme qui s'occupait de lui. Boyete. Alors, Moutandengwana le loi lobi A, lobi A, lobi B, le hasard constaté, c'est un voleur. Bah, détournement de milliards et salamine à Congo. Cher ami, à un moment donné, moto a européen ça le boko na kati ya mai. Est-ce que vous en avez besoin de la azé colonie? Tous en a besoin bimana libanda ya mokili. Moto yo a européen ça le boko na kati ya mai. Vous en a ntina ya kwe baza mondele to mwindo to vous en a poso bimana na kati na libulu. Ce qui se passe aujourd'hui. Na ebise ki bino dernièrement dans le lobby, Fayulu n'a plus de carnet d'adresse. Mukwege, son carnet d'adresse est très limité. C'est un groupe de gens au sein de l'Union européenne qui pour soutenir le docteur Mukwege. Mais le seul et unique personne qui a un carnet d'adresse vraiment bien chargé, c'est Moïse Katumbi. Nous devons voir notre intérêt d'abord. Tout l'intérêt n'a pas mboka ezali wapi. C'est la bino makambo à l'américaine. Autoroute, il y a 6 bandes, le loin Kinshasa, Lubumbashi, 7 heures du temps comme Lubumbashi. C'est comme tu quittes Paris pour aller à Marseille. C'est la bino supermarché à Minene modèle aux États-Unis. C'est un homme qui rêve grand. C'est un homme qui a le goût de construire. C'est un homme qui a le goût de développer. C'est pas un voleur comme les autres. Et d'ailleurs, beaucoup à Kolanda, un long métrage signé par Thierry et Madame Bratman, parce que Bino Bolanda, Bino Makambe Belete, intitulé Katanga Business. Katanga Business. Ça, c'était entre 2004 et 2005. Moïse Katumbi, gouverneur, il y a Katanga. Ils ont fait ces reportages pour nous expliquer, Bino, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans Katia Katanga avec des exploitations de cobalt, cuivre et cassiterite. Alors, Moïse Katumbi a lobby que à Tchaki Mbongo na ye, Angers, ndenga moni ba opesa ba chinois, ba concession minière, yépe asom ba concession minière. Ba lobby non ba concession minière ezali souhaité. Bake ko pesa esika moko ya bongo yekuta ye bakite. Asomba yango moins cher. Ayeko teka 60 millions. Lui il a dévoilé, mais ce n'est pas ça. Oyo boye ko lobake ayiba détourna mbongo boye asala boye. Tout le monde a un scandale avec Moïse Katumbi à la tête du Katanga. Un scandale et salami na Congo Mobimba. Ça c'est grave. Ba détournement de fonds moko ezaka ba millions. Et on se pose des questions. Au moins les politiciens bazar wala batu moko ba kanakis mbongo na bango ya kanakis.
ceux qui a longwe kana bokonzi mbongo nyonso wa esili akomi pauvre na tika au mona politicien moko te atika pouvoir azaka mokonzi ti azaka na mbongo ti lelo bango nyonso bakufa ka pauvre eloko so ezate na Mobutu ba ne kolo baza so na plus de 20 milliards de dollars mais lelo famille na eto mona que ça famille moko normal il n'y a rien de milliardaire donc voilà Moïse Katumbi a mekana no 5 ans total rêve naïe, il rêve grand, il a des projets même insensibles. Lorsqu'on dit des projets insensibles, c'est-à-dire des projets illimités. Azana ba projet moko insensible illimité. To mekana nouye, Chilombo to meka kiye azamuyibi. On a essayé Chilombo, soi-disant moi on a biso de père et de mère. C'est juste un fakwa, un voleur. To mekana Moïse Katumbi. Total comme tous les juifs, alors, à Memela Bisso, ben, investisseurs juifs, nyonso anabaya, ba remonter Jekamine, ba remonter Miba. Miba, on a beau monde, on a ekufa te, Chilombo exploitaka diamant, kuna na kati, ba créer moi, société moi, mouke, na ba chinois, ba exploitaka diamant, Chilombo bomba na Qatar, na Arabie Saoudite, na famille. Yo peuple za kolela, ba kassayen baza kolela, or que baza na logo na bango, et qu'on peut se bango misala, pe ko yo kota mbongo. Souvenez-vous, à un moment donné, en 2021, tu le vois, son bagaba machine à miner pour Namiba. Soit disant que les gens non fonctionnels, comment on ça là? Et créer ça capé, ils ont mis ça diamant, kaka au nom de Chilombo et sa famille. Il y a une famille nyonso ya Chilombo, tante, cousine, na poto, zonga Congo. Bamiso tu commencer la chirurgie esthétique, zonga gène, vie bandela à zéro. Mama Marti Kassalu, abengisa ki ba mama baluba. Alubi biso baluba lokola tozu pouvoir to kozongisa yango te. Yaga si pouvoir wana ya mobile na ye comme elle rêve. Akazi Congo ya koko na ye o ya uta na Angola. Le Congo c'est pour tout le monde. Le Congo c'est pour nous les Congolais. To permettre le logo wana te. On va pas permettre ça. To permettre à ngote. To permettre à ngote wana za lokuta. Cheribert Okende akufi na ba secret belé matiki ba dossier na ba dossier bozela élection leka Moïse Katumbi azwa pouvoir justice ya solo ezonga na mboka babiloko nyonso zomono oyo bakatange baboyi baluba bali ya bambwa ezali ba mascarade ya Chilombo ye moko a créé une espèce ya xénophobie tribalisme na part ya bakatange non bobi combien d'années baluba basali na Katanga qui sont majoritaires au Katanga, ce sont des Baluba. C'est-à-dire c'est les gens qui parlent Swahili et Chiluba. Parce qu'ils ont vécu là-bas des années avant même l'indépendance. Avant même l'indépendance. Les Baluba sont là-bas pendant la colonisation. Pendant la colonisation. Pendant que le Belge était là, le Kassaïen était là-bas. C'est pour cela qu'on les appelle le Balubakat, c'est-à-dire le moitié Luba, le moitié Katangais. Une personne qui est moitié Katangais, donc effectivement il est Katangais. Yende Chilombo alinga kota désordre moko et pour Balubakio, Talaba Katangais, parce qu'il y a déjà que Moïse Katumbi sera passé candidature et vous allez très lourd. Et vous allez lourd. Au moment où le discours n'a pas commis. Aza Zambien, aza Zambien, donc peut sa candidature en Zambie. Mouni carton à Saragite na Goma. Et j'ai beaucoup aimé son discours na Goma. Alobi ke bango, balobagi ke bakotia kimia na este, bake ko sombe la bino ba Sukhoi 20. Ba avion ezali moins cher lokola ba papier makayabu. Soki na zu pouvoir na ko sombe la bino M16. Webi ba chasser wana M16. 60 fois plus cher que le Sukhoi. Parce que Sukhoi est na base attitude. Yango moni, ba Rwandais ba beta ki yango roquette pour les autres tambula na se. Les Sukhoi sont comme des mirages français. Ba Sukhoi eza ba chasseur te oyo go tia moto. Eza lo ba char de combat. Tambula na ngona sebo. Oyo go beta ngo masasi boye exploser. Yango penenge le gars ki ba ezoke na base attitude boye ba niati yango mboma. Heureusement pilote wana c'est le vendre dans garage.
Donc Tshilombo n'a pas envie et ya ko sécuriser Congo. Ba sodo ba utaki formation na kibomango na kotakole. Eza ba sodo ya formé pour ba mater peuple mukolo kolinga tricher élection. To la que ba soda wana ce sont des Congolais. Baza wana pour ko sécuriser Congo et non pour ko sécuriser Tshilombo na famille na e o ba yibi ba millions de dollars na caisse à l'état. Maintenant peuple il faut bana opona mokonzi. Tolinga atenge ba ponela ki biso kuna et puis tokangi maboko. Fayulu esina longola Fayulu na ebisa bino. Quand Fayulu a dit que je le pardonne, nandenga yibanga pouvoir. Fayulu, Tshilombo yiba yo pouvoir te. Ayiba peuple o ya ponaki yo pouvoir. T'as pas eu droit ya ko pardonner Tshilombo. C'était peuple mutalinga ko punir ye na nzela na ba élection tozo kende. Apona o lisusu, mais yo ke ko pardonner parce que il t'a parlé, il t'a dit un mot. Au monité basalaki mo eloko wana boye ba ko kutana. Alobi na bango alobi bon naza occupation mususu na lingina intervenir après intervention na ngana ko kende po bazo zela ngana inaugurer donc c'est-à-dire à saboter mona Moïse Katumbi kuna na kati mona Mukwege na kati mais Fayulu était là. C'est pas un homme qui pèse, c'est pas un homme ce heureusement que tout et singeleki Tshilombo à la président tout mona buzoba Tshilombo pour ceux qui tozoki Fayulu azaki na carnet d'adresse ité. Moi, groupe de l'Union européenne, on avec la bénédiction de Moïse Katumbi Nde Salakaye. C'est que le lot zuye moko chapwe. Donc ça, le commentaire mingité na ye, azwa pouvoir, tout bando tonga mboka na biso, bakiti la biso douane, tout bando kotindi kabiloko na biso, business na biso awa ezonga, tout zala sou bateau teke, tuye poto to koma kosala na poto lokola ba fonctionnaire, or que tout zana na ba business ya minene to kosa lokwa ba chinois. Oyi côté diaspora ba boma business na ndenge moko Tshilombo Kabila na Tshilombo. Bana poto basaka swelo hote. Lelo ekoma mwana poto osala conteneur katikati. Muninga musoya ko tcha katikati. Ah bana poto akala ba osala 10 conteneurs matungulu na matungulu. Tchou eke zigida. Wenza zigida plein. N'epoka Mobutu. Oyi na kombi oteki yango sombelo pam. Vrai ou faux? Mon nez siko ba limiter biso bana poto Kabila a pinir biso Tshilombo pe azo continuer ko pinir biso aye na poto a fingi biso ba nyangala kata ba ndoki ba komba ntaba ye Tshilombo aozela biso to voter on est fou ou bien on est malade, on est fou ou on est malade. Tshilombo a mona tokena le 20 kokana na mona carte de lecteur na ngezawana Moïse Katumbi tokeno voter na ambassade na biso ya Congo na sengi na bana mai nyonso baza na France to voter Moïse Katumbi to longola ba sentiment au mona mboka de père et de mère c'est un fa quoi to meka Moïse Katumbi et ko simba inchallah tous en a bon côté. Tout le monde a ba plaisir, ba émotion, ba sentiment, ba discours à ma bé aîné, xénophobie, racisme, ou ba koti biso na mutu. To comme le ba zoba. Tout le monde a ba discours wana. Tout ça la choix. Et logo pour un intérêt na yo, il faut lingango. Ko linga ko yine lo côté a tes un intérêt non parce que ça y yote. Lingango. On est congolais mais pendant la Coupe du monde, nous tous on était derrière l'équipe de France. Pourquoi? Mais on est en France. C'est tout à fait logique. Et le quoi kakola wana ko baksa wana ezate. Muto aye ko sunga biso Moïse Katumbi. Tous en asimanaye. Tous en asimanaye beaucoup mona ba vérité belé mafia o ekota na Congo. Je vous ai dit que Tshilombo travaille toujours avec Kabila et Kagame. Tilelo. Et bateau baza ko soutenir et bateau bazo sala ba location ya ba avion na ya ba jet pour la campagne, ce sont un groupe de Rwandais résidant au Canada. Beaucoup mona soda moko boya FRDC Kofi Organizane Rwandais. Siko balingi ba rapatrier corps na yeba ndo kunda ngona kizengi kuna na Rwanda. Batu ba telemi non aza congolais bokunde ote aza Rwandais. Oh. Un officier militaire congolais a Kofi na Congo bagi no kunde na Rwanda. Mais Tshilombo est au courant. Vous comprenez ce que pour la ligne FRDC Bundagate, bah comme il y a wazalendo, bah civils qui n'ont jamais eu une formation militaire, bah comme il y a bango au devant.
C'est scandaleux. Scandaleux. FARDC bundaka te. E bunda pe nanu te. Suko yoane tambulaka nango likolo ebaluki ezongi. Ba Rwandais bazaka na frontière wana. Ils sont aux frontières ya Congo. Ba frontière nyonso wana kanya ba wonga nini ba Rwandais bazalaka wana na minduki. Nana yebi yango te. Soda moko da silika ki policier bia na ke boma bango beti masasi resume zwaki bango na ba makolo ba batre mbala moko. Webi yango te. FARDC bundaka te. Siko ye Chilombo lelo azolo bakeo soki bopesi nga deuxième mandat na ocha pena est muyibi ndoki. Ndoki. Maman a été March a postulé na députation. Député March. C'est de jouer avec les gens. C'est de jouer avec des gens. Même Makambo ezalaki ya ba Jeannette et Zoé Kabila, Kanambe, yango to mona na famille Tshisekedi. Carte mongo kakawana. Cette fois-ci, ça y est, c'est fini. Tout le monde a besoin des autres. Moïse Katumbe, c'est un chairman, c'est un businessman. Azalogola, Trump, Nabiso. À côté, on a tout développé Congo, tout Tambola, et on passe à autre chose. Ingeta.